Libongo Eza Libongo Ngala Jiraka, je suis le gestionnaire de ces ports depuis 2005 Tilelo. Ngape Moudansara pour Lelo et à travers le monde. Ceci la biso makasi ezalaka que nous soyons sécurisés parce que nous sommes opérateurs économiques. Nakanisi au côté au monde bela batwa. Na peut-être na zape ko participer na développement mboko. Ko participer à la vie sociale mboko parce que au côté ebele les jeunes garçons comme ça, ba ko kumba biloko na poko aller, ils pouvaient être de kuluna. Totekaka vraiment kasi mais moyibi nde eleki na libongo basi musu bazo uta centre ville bazo yaka koyiba baninga mombongo apasi uti na moi tozo kauka na moi mais mususu ayekaka yiba baninga maleta mbisi sécurité ya basoda ifo za mwa makasi bana miyibi na libongo ba déranger biso makasi oyo eza nzombo. Nzombo wana, tombola mama. Nzombo wana, prix nango eza combien? Nzombo lingi suka 140 000. 140 000. OK. Mungusu. Mungusu suka? Ouais. 70 000. 70 000 francs. OK. Mboto bikese. Combien? Oh, eza 70 000. 70 000 70 000. Ngai naza inspecteur ya développement communautaire à Maluku. Naza na association ebele ya ba mama ya mbisi à partir ya association na bango yango permetaka ke soki baza bomoko bazo somba biloko na bango na bomoko pe ekoki ko permettre que ba droit soit ba frais au l'état sengaka ba futaka ngo na ndenge ya malamu na organisation soki eza na association te baba na ko futango lokola ekoki ko sala lokola tracasserie. Masolo na wenze na biso a wenze za chaque jour te. Ezalaka lundi, mardi, mercredi. Na kati ya port ya mama Inkene. Nde ba marché ba baliniere yaka soki ye nde marché zo salema wenze biloko ezotekama. Nazali perceptrice. Nde na futsaka tike ya leta na commune. Awa na yaki pona osala musala na ngai ya taxi ya leta. Musala oyo ya biso to sala ka fo okanga motema. Po makamu nyonso ko finga ko tongo choleza meyo supporter kaka l'essentiel mbongo ya leta ekota na caisse. Po bunda te, po swana te. Teka mbitsa mai. So lingoli ya kitoko na teka mabongo. Ngola moteka mboto mbitsi nyoto na teka. Na teka libongo na $10 na $15. Mungusa mnene $10, $15. Na libongo naza pêcheur, na pêchaka filet ali koso. Muko musupe ko pêcher pe boye. Musupe butu mobimba. Eloko pété na butu, banda butu petit tongo. So pe nzamba bi journée pe apambolio. Ozipe mbise bele muko musupe eloko te. Mbote na balandinyo surtout ya PSB télévision partout où vous nous suivez donc na pesi mbote na balandinyo surtout oyo bazolanda biso depuis France, États-Unis, Angleterre. Mbote na bino, merci pour la confiance du sous obo pesarabiso. Alors pour votre confiance, aujourd'hui nous allons découvrir ba prix d'achat ya bambisi o babengi bambisi ya kokauka. Lelo toko découvrir ba combo ya bambisi pour ceux-là qui ne connaissent pas ba combo ya bambisi. Lelo nazo mema bino na mabombo na mabongo parce que libongo ezalaka moko te. Libongo ezalaka misatu mibale lelo ce qu'on a mema bino na mabongo ya maluku. Nous allons découvrir ba prix d'achat, ba prix de vente et puis torobeta moi li solo na ba maman na biso ainsi que na ba papa na biso comment marche ba réalité na kati ya wenze. Alors je vous invite à nous suivre bozo ba bik na ba stylo bolanda biso na boke binyoso tout. Alors bienvenue.
Ouais, bonjour papa. Bonjour ma soeur. Papa, comment Nani s'est présenté pour son identité complète? Nana Moniope Ana Lubongo, Zosala Nina. Comme on a M. Roger Kanda, Libongo, Libongo Ngala Jiraka, je suis le gestionnaire de ce port depuis 2005. Tilelo, Ngapé Moutansara pour le lot et à travers le monde en général, à travers la RDC en particulier et le monde en général. Ouais, l'idée vous est venue à créer Libongo ou bien Ezalaki par rapport à l'État d'Asengaki au Sala Libongo? Non, ça ce n'est pas un port de l'État, les apports privés. Les apports privés, nous avons idée un grand frère Sylvain Bouzama qui est au Kosomba place à Maluku parce que nous sommes des Mongafoula. Nous sommes des Mongafoula, nous avons idée de Kosomba place à ce moment-là vraiment Mandro est vraiment marécagé. Les gens ne s'y attendaient pas qu'un jour le Koko Maboye. Na utilisé quand même moi maïle nanga na zwaki na ili na luvanyum ndé na sala sekele comme apport. Asko bo recevoir banani nde bayaka bakoma na Libongo, comment vous faites na ba makamu na bino a ele karandeni? Bon, na yambaka ba voyageurs hein, les Libongo ya ba voyageurs, jeu de balinière, jeu de bateau et kangakawa même ba pirogue motorisée. Sauf que les vraiment mingi Libongo transitaire. Biloko soki ye bako bimisa ndambo après bake Kinshasa na bapora Kinshasa lokola ba liaki ba nini wana comme du port terminus mais biso atona port transit ako bimisanga 20 colia après alekani c'est ça. Les payants kobima kozwa biloko awa wana boatu kobimisango libanda, est-ce que ba futa ba prix ba les payants à partir à Libongo awa tina obima nango na cité? Oui, kobima nango il y a des dockers. Communément, en Europe, on les appelle les dockers. Ah, bah, ça va porter, bon, bah, comme un client, soit le manutentionnaire. Bah, si biloko va les bandes, quand le biloko ya, si biloko na ya, quand il paye le port et puis il passe. Et puis, dans tous les services de l'État, ils sont représentés. Pour le roi. Donc, tout pour le roi Oyo. Tout Paul le roi Oyo, et ça y a un grand frère na yo. Paul le roi donc biso déjà il y a biso déjà to cédaki. To cédé là banane. 16 to cédé en haut et pas le roi. Il y avait Elvis et comme pour Elvis mais à ce bela qui mingi toujours ngana zala. Vie expérience zala on est naza toujours go gérer en mais comme il y a. OK, on a Paul le roi aza mutu mwindu to mundele. Aza mutu mwindu mwana pe ya maluku. OK, mwana pe ya maluku akola pe na maluku abota pe na maluku mais afanda ani na poto. Ok, ce qu'on yebisa oko yebisanga ba difficulté nini obokutana na bongo na katikati na awa na kati ya Libongo ba difficulté obozala nango awa. Ba difficulté lozana mingi ezali ba service ya l'État en particulier. Et vraiment émiettement ba service na ba taxi wana pesa biso passe. Et puis de deux ba tout le monde a comme dérangement mingi. Peut-être mutu so ya il est soldat akolinga s'imposer. Oh, moi je ne peux pas accepter ça, étant donné que la foot a peut-être non, à ce moment-là, c'est simité na bengo ditora. Parce que moi je paye l'État, je paye tous les droits de l'État. La foot alors, on a dit que Moutaya pas avec notre trafic d'influence, je n'accepte pas. Donc, ce qui a peine à façon Moutaya qui demande une clémence, là on se parle. Soit il y a sans imposer, j'ai dit non. Donc si je comprends bien, la difficulté votre avec ça par rapport il y a des agents de l'État. Par rapport à l'agent de l'État, et puis incompréhension à voyager Moussous. Voyager Moussous, c'est que foot avec un foot athée. Dans foot athée, ils ont dit bon à l'État, tu auras mené la raison. On a mené la raison, les pays non bah foot tantôt ils te donnent des miettes. Et puis parfois on est devant les gens qui ont une incompréhension. Ça crée des discussions. Mais tu ramènes à Kabanka parce que demain de côté il faut être un psychologue pour convaincre les moutons à s'acquitter dans le droit. Est-ce qu'on va foutre à combien pour déposer Babylone à Libongo? Bon, ça dépend de la marchandise. Hein? Le coup la bas de fou à foutre à 1500, ça c'est 2500. On a par pied sac moi comment chose comme dans un 10 en foot à fois 10. Donc ça a nombre à la fois le prix qu'on donne. Peut-être à cause d'appel à moi demande moi de saluer Clémence, il y a un rabais à foutre. OK, maintenant message nino yo koki ko pesa na gouvernement oyo Hollande pe biso par rapport à ba difficulté oyo beaucoup tananango awawa par na pona ba agent de l'ordre. Bon,
Souci na biso makasi ezalaka que nous soyons sécurisés parce que nous sommes opérateurs économiques. Nakanisi au côté au monde bela batwa. Na peut-être na zape ko participer na développement mboko. Ko participer pe na vie sociale mboko parce que au ba côté ebele les jeunes garçons comme ça, ba ko kumba biloko na poko aller, ils pouvaient être de kuluna. Mais n'encadrer bango lelo bazali ebele awa ba komi ko luka mbongo le soir ils rentrent fatigués kuluna et zo zalaté. C'est ça. Donc, il y a un souci dans le gouvernement a protégé Abisso. Qu'il y ait d'autres exonérations. Moi, l'exonération pèse là. Parce que nous avons beaucoup coincé. Une fois que nous sommes trop coincés, nous avons à peine la taxation. C'est ça. Mais ceux qui demandent que moi, je vais alléger Abisso. C'est ça. Vous voulez bien. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui devais vous remercier. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Trésor. Trésor nani? Trésor Mbala Makasi. Oza nani na kati ya libongo? Bon, na kati ya libongo nasalaka na kati ya porte. Justement, toza na association au evraka na tous les ports. Oeza aux environs ya Maïa Toroloba. Naza moko membre ya kati ya comité des sages. Musala na biso tosalaka toyaka na kati ya mabongo mpona ko ndenge bazosomba biloko biso pe tozosomba biloko ezokende na kati ya agence nde yango ezokende na ba commune nyonso presque oyo eza na ville ya Kinshasa mpona kotekama. Musala na nga oyo eza basé eza mingi mbisi oyo etali mbisi ya mai, mbisi ya makayabu, mbisi ya kokauka. Musala vraiment oyo nga nasalaka yango wana. Et comment ça se passe? Bafutaka bino mbongo ya association, batu nde bayaka ko déposer ba mbongo ya bakoli ya bambisi, batu basombaka bambisi pa na bino comment? Bon, biso normalement batu wana bafutaka biso ba mbongo te. Na makasi na biso tosalaka eloko moko eloko ebandi depuis kala. Donc ça dure que musala biso tosala que eza organisation moko tosala eza ya musala ya bateki ya mbisi. Po eza na bandeko lelo classe esili mais musala penza eza te. Toza ba difficulté ya misala. Justement tozaka nde na posa nde ya soutien. Et l'idée que ya fondation wana utaki wapi parce que muto azwa ki idée il fallait qu'il peut azwa ba précaution nyonso tout. Ouais, idée ya fondateur ya association. C'est qui d'abord le fondateur ya association? Alors que merci mingi maman journaliste na question na yo. Idée association oyo ebandi lelo te. Justement biso avato bota matokutaki yango. Tokutaki yango ba mama na biso ba boti biso bazalaki na association na bango association yango eza na kombo ya Amavep. Ba na kati ya ba mama na biso o bazalaki ba fondatrice na kati ya lisolo yango mingi basili kozala te babengami lelo ba oyi mais moko azali o babengi na kombo ya mama États-Unis. Yenda tikali numéro 1 oyo azali oyo azana biso bana na ye pembeni oyo azotambusa biso toza lokola ba conseiller oyo tozana na mama mais ba oui. Ok, maintenant yebisanga ina moni po olingaki olobelo mombe awa na katio na lobby ba difficulté nini obino bokutana nango par rapport ya association na bino ou par rapport ya awa ya Lubongo ba réalité na bino awa ezara ndenge nini ezala nini même ba difficulté ba difficulté tokutana kanango mingi ezaka kaka keno omoni eloko babengi ba taxe
bataxe ntango ezofutama ebele ezopesa mpe na bandeko mosusu mpasi. Bofuta combien de taxes? Bon, awa normalement bataxe eza oyo tofutaka awa na kati ya port tofutaka non disons biloko ndenge kitaka boye na kati ya mai ezalaka na manutention oyo efutaka par manutention. Document esili à part document biloko ebimi ekomi na droit du port. Droit du port nde afutaka mbongo na ye. Bon, na ba port mosusu basalelaka système na bango ya guichet ni wana eza l'état. Bon, nakokota na kati ya l'état te eza batribution ya l'état. Bon, namoni awa tozo déranger bandeko oyo balobi ke baosala mosala balingi balongola ba biloko ezobima na mai. Peut-être à toi sur la moi bien te pose parce que bani ba bimisa ba biloko. Voilà, de Poussani. Oui, attendez que je finisse d'abord parce que je suis là. Donc voilà, tu continues de te déplacer au Anna. Bien que nous sommes venus travailler, mais ce n'est pas que tu payes parce que tu es na libongo. Voilà, je continue avec ma question. Ezaki Boy, Bino Bozan association na Bino. Maintenant, combien vous versez dans l'État congolais? Oyo oyara kofuta, c'est combien? C'est pour cela na uti koloba wana bandeli lisusu. Omoni biso toza na kati association na biso toza nango, hein? Na kati association maman na biso aza fondatrice ya association oyo, aza syndicaliste. Na association na biso ti toza na kati association, tosali moment ebele biso lokola toza na commune moko boye oyo eza un peu reculé par rapport ya ba commune mosusu eza kuna. Na ngambo na biso association esalaki un peu moins kolala mwa moke. Ouais, vous versaka combien na l'État congolais? Ok, passons alors à une autre question. Ouais. Voilà, difficulté, donc, si on a une difficulté, c'est que vous racontez difficulté, parce que vous payez bien dans l'État. Maintenant, quel est le message au gouvernement par rapport à Libongo, Nabino? Voilà, ah, Toza Libongo, je vous invite na Libongo, voilà. Toza Katia Libongo, Toza Tambola, bande konanga bo comprendre kaka. Toza na Katia Makambo Belé et awa to Tambola, ba Foufou ezali, ba Sakamakale ezali, les gens sont en train de travailler, donc ne vous dérangez pas puisque dans ce déplacement je change de place. C'est parce que aussi les gens travaillent, bazar au teka, balingi pe dérangement mingi te, ça rappelle ma beko déranger batou na air ya boulot na bango. Voilà. Je reviens encore chez notre monsieur pour la question pour na message à souka oyo pesa pour na bateau ba Hollande. Merci mingi maman. Message à souka na osenga oyo nakoki ko pesa message. Bien, eza malamu na idée obiso toza na yango mais tozo senga kaka lisungi ya soutien ba meka ko sunga biso parce que ndenge toza awa lelo yo esalinga plaisir ke ya komona maman journaliste okomi awa na kati ti tovandi boye tokotaki na mwa ba désordre kotaki trop sérieux etali makambo etali association tomonaki désordre kotaki dans ce sens nini totelemaki awa tozwaki likanisi moko boye tozosala élection etali na kati association po tokende en ordre tozala malamu mabe ezala te mais désordre ekotaki makasi lokola désordre ekotaki makasi ekomaki ke lelo oyo ke toyaki kozwa système tokomaki même na niveau ya commune numéro 1 à commune. Monsieur le bourgmestre Alexis Mapa a bengaki biso ba vander tout ya sitokendaki tikuna to sololaki ayebisaki biso ke lokola désordre eza na ngambo na bino ya mbisi ekotaki alors na pesi bino 60 jours bokende bobongisa ba makambo na bino na kata commune na lingi désordre te ekosala mabe makasi parce que mboka ezala na kimia
lokola azalaki mokonzi toyokaki ye oyo apesaki biso comme si conseil keno bokende na 60 jours wana toyaki bato wana bakitaki awa na mabongo tusala bandeko oyo bakendaki oyo balchaki bango lokola bazala lokola bakambi ya 60 jours bakitaki awa pona koya koluka moyen ya mwa kosenga bambongo tusala mwa bamakambo moko boye tusala maintenant sikoyo bandeko bazalaki na posa tokende na élection na makambo na biso ya Miss epesaki bango kanda makasi bandeko bazalaki ebele population bazalaki pende ebele oyo ya mosala ya Mbisi batombokaki ekomaki désordre esalama makasi. Alors biso lokwa tozalaki comité des sages tolukaki kotia pe ezala tolanda maloba ya mokonzi lokola pesaki biso 60 jours tokoma 60 jours po tosilisa wana tokende na maponami oyo tozalaki nango besoin eloko tokosenga kaka pa bakonzi ezake non batika biso te toujours bako moyen ya kopesa biso lisungi po tokende malamu. Ok bakonzi botika association na binote ya bambisi bango pe baosala pour que bato balia biso pe tozala bien makambo to eleka bien. Voilà. Mission officielle à ce soir. Mais au fond, non. Ok, merci. Voilà, na kotisko na kati ya makambango veut dire na vandisco na kati pe ya marché awa to découvrir ba prix ya bambisa okauka bisika bambisi eutaka bambisa mai eutaka wapi evandra wapi babi ba prix wana mutaye biango bat baye ba prix wana ezara ba maman yango wana na ye na vandi côté ya maman na biso maman bonjour. Bonjour. Na makombo nani? Kombo na Pichuna. Mama Pichuna. Na yoka ba Pichuna bazaka somme moko na yebisao. Bazaka somme neni. Bazaka somme. Quand na yoka ka ba Pichuna balobaka bien, bazaka bien donc bazaka ba tout bazaka play. Dozala wenze. Atona kati ya wenze bo comprendre na wenze zaka bongo ambiance ezalaka. Supporter kaka. Mama Pichuna. Bambiso yo teka oza vendre ça. Oteka bambisi. Bambisi euta mboka ni. Bambisi euta ngombe. Euta bani bamai ndombe, euta mo bamboka ebele. Siko bambisi na omona pe bambisi ebele toyeba ba prix te. Otangela biso ata komba bambisi batu bayeba komba bambisi te. Toana mungusu, toana nzombo, toana mboto, toana mpiki, toza pe na mbongo. OK.
banini oyo babenga yango ni oyo bapanier ya bambisa okauka mosusu ezalaka totiaka bavalise mosusu mpe totiaka bapanier siko bino mpe bomatela biso baprix fort na wenze tomatela prix te biso kutu nde totekaka biso bénéfice ya 3000 ekoti tobenzi mbo so 5000 ekoti tobenzi mbo siko baprix nango ekozala neti valise boteka yango na baprix combien valise nde eza nde ezala sikoyo kalite ya mbisi so mbisi eza soin ya mungusu mosu ekenda na ba 80000 mosu ekenda na ba 75 mosu ekenda na ba 60 valise nde eloko nini okokolakisa biso valise voilà oh nde valise oh nde siko eza valise ya mungusu valise ya mungusu ya munene to eza moke eza mwa grande ya munene oh nde olobi prix nango oh nde tosukisaka ba 90 basami mbisi nini mosusu okoki olakisa ngai mpona bato baotala biso batala bavalise totala tomona baprix mpo bato misusu bayebaka te tokende kaka bota mbisi moko batekeli yo na prix wana mboto wao mboto esiko oyo otiekango ba 70000 valise oyo botekaka mpe moko so tomoni nde eza soki tomoni mpe eyetekama te okofongola yango mpe otie moko valise mosusu olakisa biso voilà oh nkombo na ngolo ya mikie ngolo siko valise oyo boye combien oyo tosukisa yango ba 150 francs francs congolais mama yo oteka noka aka na kati ya libongo obimaka na marché mosusu te maintenant qu'est-ce qui fait que bambisi bomatisaka yango ekomaka cher soki ebimi na cité ezalaka nini biso totala mbisi plus cher te totala siko bato oyo bayaka nango soki abandeli o prix yo odiscute siko ere yo otia na mesa ya mosusu bénéfice ekotaka ba 5000 ba 3000 ba 4000 koelekisa mpe mbongo te démarche na bino mpo bokende kosomba bambisi ovoyageaka ou botindaka kaka bacommande na yo ovoyageaka to nini biso tosombaka awa tosombaka moto awuti nango kuna aye nango omona yanga na chapeau na bimi nake na discute so toyokani natangi mbongo so toyokani mpe te naye naye kofanda otekaka bambisi apamba bambisi oyo babengi na nkombo likayabu namoni mpe awa na makolo na biso awawa oteka yango par bassin ou par pièce oteka yango ya mosusu par bassin mosusu mpe yango totandi mipiku mosusu mpe toteka yango par pièce 5000 francs mipiku 5000 bongo ya minene oyo namoni wana bassin bongo 55000 ok mama nasepeli me yebisanga betelanga lisolo masolo wenze boyelekaka ndeni botekaka bien baderangeaka bino te Nganja biso tapa mbonga mesa 3000 francs ici. Chaque jour vous foutez à 3000 francs. Par semaine à Wendy quand est aux abonnés lundi, mardi, mercredi tout silani. OK. Maman Pichou nana isa ki obe ba Pichou na basola bien on comprendre. Monique comprendre que ba Pichou na basola bien. Ok, merci beaucoup. Tosepeli na présentation ya bambiso au saleli biso na ndengo lakisi biso en tout cas tosepeli merci beaucoup musala malamu bo continuer karabongo et zala bien merci. Ba maman de basimbi masolo ya wenze. Ba maman de bayebi ba prix ya bilo nyonso. Ba maman de batu basala ka wenze. Maman bonjour. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na maman bébé. Maman bébé. Hey, ba maman bébé bazara bien moko eza ba maman Lili, ba maman bébé, ba vrai maman na biso nde bango wana. Maman bébé a ozana. Ah naza membre ya comité ya wenze oyo. Za membre ya comité ya wenze yo te karate. Teka mbisi ni. Ateka mbisi nyonso. OK. Tosomba mboto mongusu ngolo nyonso ka tokutana nango tosomba ka toteki. Maman yo somba mbisi ka partir à ya libongo ou bien au voyage à Kanabamboka pour que nous somba ka na libongo na voyage raté na somba ka libongo so ba convoi ke iranga ngombe
eye neti lelo ebandi koya nde tobandi kosomba asombi nazotekaka awa bajour nini oyoyo déjà bambisi eyaka na balinière masuwa bato eyaka na moyen nini mbisi eyaka na moyen nyonso eyaka na mabato eyaka mpe na balinière nde sikoyo eyaka na bino bokendaka kaka na balinière boke bosombi après boye boteki le mosusu biso tokɔtaka balinière te bato mosusu bayaka na balinière bayaka na bafamile bango bazala awa ayebo abengi famille na ye afuti dokima abimisi biso tosombi sikoyo koteka na bino eleka na nde nini awa na marché boteka yango par pièce boteka yango par valise na ndenge oyo otekelaka yo oteka yango ndeni otekaka par valise so tokoki mesa na yo eza mosika ezaka yango oka est ce que okoki otelema tosalela biso présentation ya bambisi na yo olakisa biso na baprix totelemi tozwa mama bebe alakisa biso baprix ya biloko na azoteka mpo tozala na plus d'assurance par rapport à biloko azoteka voilà namoni mama bebe awa aza mpe nayebi te ye moko explike biso soki eza banyama nini soki eza makaku to eza nini voilà mama bebe micro eza ya yo oexplike biso mbisi par mbisi nkombo nango na prix nango neti oyo eza makayabu oyo eza nzombo wana tombola mama nzombo wana prix nango eza combien nzombo alingi suka 140 000 ok voilà tozwa mosusu mungusu suka 70 000 francs ok baprix awa evariaka selon transport transport te selon bato nde bazoya akoya biloko emonani kuna mosusu mpe biloko emonani te lakisa biso mbisi wana mosusu mboto bikese oyo eza 70 000 bambisi sikoyo naomona mbisi mosusu oyo eza mikie mais eza cher eza valeur na valeur oyo eza mboto olobi elo moko très important na bambisi nde olobi wana mbisi nini ya valeur oyo elekaka bambisi tu na baprix mpo bino booteka mbisi bino nde boyebi mbisi ya valeur oyo elekaka mbisi nyonso na prix eza nzombo oubien mboto après elandi mongusu ok mama sikoyo oyoyo naomona boye me bandeko biso bayaki nango me baye okutana na libabeki likaku ezoliama lisu te yango wana evandikabo baosomba mpe te likaku ezoliama te pour signaler mpona maladi oyoyo ekotaki voilà yango wana me oyo eza bamakaku ekotaka bandakala ya eza boye aza na maladi te mama mpo bango nde bato baye na yango yango mwa bato baosomba mpe te tolia mpe te evandika échantillon apana d'accord soki okoki olakisa biso mbisi wana oyo namoni na suka voilà mama ki ezwa mbisi alakisa biso prix ya bambisi wana bino bakongolais na biso ya diaspora mutu bobengaka tindela biso mbisi botindela biso mbisi boyebaka deja mbisi ezalaka cher mbisi oyo combien mbisi oyo esuki 170 oyo kombo nango nini nzombo oyo eza nzombo ya minene nzombo ya minene 170 000 francs congolais eza mpe ya sika yango azomona ti yango ta misuni merci voilà sikoyo mama betela biso masolo moke mpona bamakayabo ya mike oyo bamakayabo yango presque na bamesa ya bato tu tozomona bamakayabo mama mama sikoyo obetela biso bamarché boganyaka mbongo mpe ebele parce que namonaka bamama batekaka bambisi bozala na balard fort toganyaka wapi toganyaka te ezalaka selon chance nesombeli okosomba biso na mwa sombisa osombisa okoteka mpo 120 110 olandi ka 10 000 sosomba 10 valise tosombi 10 valise ozilisi na 10 000 100 000 ça va mokope elingi 20 000 olandi epa nde tozwa toganyaka koleka te mokoso okosoma mpe ya 100 000 oteki mpe 80 000 obomi mpe mbongo olandi ezalaka mpe perdi gayega
sikoyo ndeti congolais moko boye aza na kati ya mikili ya poto, aza na Paris, aza na États-Unis, aza na Angleterre, aza pe na nini message nini opesa bango par rapport à bambisi po bango pe balingaka mbisi fort. Est-ce que mbisi pe ezala na ba bien fait bambiso ezala na ba bien fait nango moko boye en particulier oyo toyebaka te ya neti bambisi ezala na ba protéine moko boye oyo biso toyebaka te to ndeni mbisi ezalaka na protéine mbisi akoka ezaka mbisi akokauka ezalaka na protéine na yango ndeti siko badiaspora na oyo balingaka kolia opesa bango message nini par rapport à makusa na bango makusa bango napesa bango message neti banjombo neti oyeba bango nde bayaka awa neti presque biso mingi toyamba bango baya kosomba mingi awa na maluku bango moko bayebi mbisi bapona mosu akoya ayeka njombo mosu ayeka mongusu mosu ayeka mboto mosu aye makayabu neti njombo wana esunga ye so akei na ngo na poto akotisa ngo na congélateur mwa parti akati na fumbwa na ngai nyonso tozala yango akuna ezalaka eprotege bango balingaka yango makasi esungaka bango makasi apres totekela bango mingi surtout moi ezalaki ya 7e mois 8e mois 9e mois toyambi bango makasi mpo baozongazonga nde bayaki bavankasi sikoyo na biso bato tovanda a na kini wana question na otunaka question ya suka na biso bato tovanda a na kini na bato ya libanda banani nde bayaka kosombela bino plus bambisi mingi biso moko awa ya libanda baya par hasard na bamoi bapériode moyetangi na bapériode 7e mois 8e mois 9e mois totekeli bango mais sikana etikalika biso na biso jour nini sikoyo ya wenze oyo bamarché ezalaka mpe ya makasi journée oyo ya mbisi mpenza ekitaka a na libongo neti tobandi lelo lobi kutu tokutana ata boye te lobi a eza simba azongisa lobi mardi mercredi eza somme on eza plein. Merci. Donc, tu retenir que mardi, mercredi, Wenze awa ezalaka tindika. Tindika. Ah, comment on a mututé. Merci beaucoup, maman bébé. Comme on a Doris, le choix de la nation. Voilà. Awa. Nason Zami. Maman, oui, avec Ngoni. Koson Zama. Nalingala Kongumba Mabokoson Zama. Maman Zamongo. Mongala 100%. Maman Mongala 100%. Maman Kombo Nani. Kombo Nangama Karine. Ok, maman Karine, nous sommes commerçante à Nakatia marché Libongo. Ateka mbisi na banyama zambu. Okoko la kisabiso mesa na yo. Mesa na nga yango yo, mesa yango chiboye. Nazoteka makayabu na mbisi. Ndeti makayabu na wana ochango prix combien panier wana? Makayabu boeza na 150 000. Otombola ngotombo na ndenge zo peser voilà. 150 000. Oteka ba biloko bien. Oyebi pe ba bien fait na ngomwa muke kaka ba bien fait. Oyo esala biso to liara biloko biobo. Na yebi. Bon. Tuyo zapia na secteur wana. Ezala na biloko moko ya fresh, ozolia yango ezana ba vitamine ebele, ba protéine ebele na kati. Na kiolia ba biloko wana euti soki mboka nini kangama ifaloli ya ba biloko oyo. Yango nde solution. Mama yosko sombara na mboka toyo sombaka ana babalenye. Na somba na mboka nde omona ngabo na uti mboka. Yawe. Oti na mboka nde na ye nango awa. Na mboka nini mama na ngai? Nakende ba mboka kota bwende kuna. Ikola mbandaka basaksu. Nakende kuna kosomba mbisi. Okay, ndongo kenda na mboka nini? Nakende ke Ikola mbandaka. Basaksu nakende kosomba mbisi kuna. Okay, kuna mbisi bateka kaka bino monde botumbaka po yokenda kosomba botumbaka kuna ubo sombaka deja na kati ya bapanier. Tosombaka na bapanier, tosomba biso moko pe tozosa makayabu, tozotumba pe biso moko tozoyomisa ngo na moliko. Bozo nini? Tozoyomisa kokawisa ngo na moto. Ah, OK. Mama penza bo comprendre la langage tozo yamisa. Ba Kongola kin ba yeba lingala malamu te. Wana lingala braza koyomisa. OK.
Maman na biso bete la biso skoma sola wenzele kaka ndenge nini jour nini obino botekaka pe ama kasi na kati ya wenze. Totekaka lundi, mardi, mercredi, 3 jours na totekaka makasi. Totekaka vrai makasi mais moyibi nde eleki na libongo. Basi musu bazo uta centre ville bazo yaka koyiba. Koyiba baninga mombongo ya pasi. Uti na moi tozokauka na moi. Mais mususu ayekaka yiba baninga maleta mbisi. Sécurité ya basoda ifo za mwa makasi. Bana miyibi na libongo ba déranger biso makasi. Neto uta boye tozola na libongo. Na biloko na biso il fallait basoda basela biso mwa sécurité makasi. Donc on a comprendre ezaka ba maman o bazo uta centre ville nde ba ya oyiba mbisi. Oui, ba ya oyiba mbisi makasi tozo simba bango bazo yiba biso makasi. Bokanga déjà ba oyo ba bango ebele tokanga bango ebele chaque semaine tokanga bango. OK. Donc tout moni déjà que moi problème qui est ça côté ya sécurité message nini kasi oyo européen ça par rapport à sécurité kelina bino na sécurité na bino. Message moi muki ezaka ke bakonza mboka basala suivi makasi na bana miyibi wana bana wana omonaka lelo bakangi bango après un mois moni elisusu abandi kovimba na libongo awa na quartier na kendeki na ya yesu kosala o eleki asalaki liboso c'est que tout monde ke mosala ezo salema bien te il fallait ceux qui bakangi et tout monde na elisu libanda te bana wana. Merci beaucoup. Que bendani ah toi la kata wenze vedio banini na sonda mi sikona la muki na sonja maki sikona tele ko tele masiko baloba nini inspiration kei Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa kombo nani? Bon, na bengami na kombo ya papa Simplus. Pierre Maya. OK. Papa Simplus na kati ya libongo zo sala nini oza nani awa na kati ya libongo? Ngai naza inspecteur ya développement communautaire à Maluku. Naza na ba association ebele ya ba mama ya mbisi. Yango na ye pona kotala bango toye balolenge ni baza ko s'évoluer na ba association na bango. OK, association ya mbisi musala ya association ezala vraiment nini na kati ya libongo. Ya association bon, bango baza organisé à partir ya association na bango yango permetaka ke soki baza bomoko bazo somba biloko na bango na bomoko pe ekoki ko permettre que ba droit soit ba frais au l'état sengaka ba futaka ngo na ndenge ya malamu na organisation soki eza na association te baba na ko futango lokola ekoki ko sala lokola tracasserie alors soki baza na association na bango ava ba futa net ba droit à l'état ba sangana ka bomoko bongo ba yebi ko sangisa makoki pona ko futa epai na biso na l'état. Biloko ezo uta awa ebele uta mboka ni. Bon, biloko oyo ezo uta mingi na lina iranga na kota Équateur bambandaka dans la province yango ndezo uta ezo transiter Maluku awa. OK, mais bon gagner nini na kati association ou ba maman pe nde lobi déjà na comprendre déjà que ba maman ba gagnera moins un peu ba prix et ça moins rokita par rapport à ba association mais qu'est-ce que vous gagnez en ça là ko gagner à propos ya biso na bino oui en vie générale les kande nini bo gagner nini bon biso eloko liboso tozo sepela parce que tozo lia bien na Maluku eloko liboso tozo lia bien soki biloko yebele to ekitaka mwa muke ozana moi 1000 francs aux mois mbisi ozana moi 2000 francs aux mois mbisi voilà moi avantage na biso vraiment to côté kolia tozolia na moi moins cher par rapport que biloko ezate. OK, message nini osko ko pesa pona bato yo ba olanda biso à propos ya libongo po mutu mususu ayoka ka libongo na sango akota na wenza libongo te ya teka neka na liberté azela kaka mama mususu baye awa basombi mbisi na liberté bakete kela ekuna na kati ya cité. OK, na yebisi na bandeko bazolanda biso
Cette semaine, on a semaine à marché à Ibora. Bakita maluku pona koluka mwelo kwa kolia. Na moi primo ya kitoko. Vraiment, ils ont bien. Ok. Merci alors. Ba maman et ba maman mbote na bino. Mbote na yo. Maman tuni maman nani? Ok. Maman, on a compris, on a été. Tout ça, c'est normal. Maman Kombonel. Kombolanga maman Chantal Bola. Maman Chantal Bola. On rappelle nga tante nanga Chantal. Na pesi o maman mbote bisiko zali. Maman Chantal Bola. Maman Kombonel. Comment nanga maman Londa Kinzeka. Maman Londa Kinzeka. Ah, na kutani tante nanga na azara Chantal Kinzeka. Donc on a coûté na Kinzeka, on a coûté donc on a na katikati ya ba tante nanga quoi. Maman Kombonel. Kombonanga maman Katilo Bato. Ah, maman Katina katani n'exeta. Pour maman Katina yebi, ezaka maman Katina nga oyo. Maman nazongelio, maman Chantal yo zanani ana katia libongo. Naza mère chef na katia libongo na maluku mobimba ngane numéro 1. Maman senga leo na obima na ba mbisi mystique eh. Ndenge nzamba osunga. Maman, yo da chef na katit. Naza chef na boyite. Oye na ndenge a briske. Na ebaki pété mais na yambio attaqué maman akutani na mwana ye. Merci beaucoup maman Chantal. Maman Chantal awa na wenze bosala ndeni ni bambisi teka makandenge nini betelanga na lisolo muke ya wenze na bino. Ah masolo ezaka ndeni. Masolo na wenze na biso wenze za chaque jour te. Ezaka lundi, mardi, mercredi. Na kati ya port ya mama Inkene. Nde ba marché ba baliniere yaka soki ye nde marché zo salema wenze biloko ezotekama. Mama chef ten yo pote karambisi. Ngapi na teka mbisi. Mbisi ndeti nini otangira ngata kombo ba mbisi. Na teka mbisi ya mai, mbisi ya ukauka, makayabo. Soki pe nyama zambe kutani na teki. Soki pe makemba biloko nyonso kwa etanga beteka mangana marché na teka. OK. Maman na biso Chantal to sepeli makasi merci na ndengo recevoir biso awa. Ngape na sepeli makasi. Maman Chantal hapa mzelongi. Mo kopale tana wende o. Ndenge tokutani na sepeli makasi. Maman zana mutu moko pesa mbote peut-être na poto peut-être awa. Na pesi mbote na ya nanga bokulaka yende na États-Unis. Na baleki nanga na Londres. Libota mumbo eza kuna na pesi pe mbote na bakonzi ya mboka numéro 1 na bakonzi nyonso o bazawa na pesi ba mbote. Merci. Voilà nazongeli na mama Kinze ngaka ngi naka Kinzeka tukanga sepe na ngaka na kombo wana mama Kinzeka yo za nani ana kacha marché. Nazali perceptrice nde na futsaka tike ya leta na commune awa na yaki pona osala musala na ngai ya taxi ya leta. Donc transport na ngala maboko nao. Oyaka briske maya so la kaki biso mbelo sepeli makasi. Tinde omoni biso nga osepela. Olinga otika la kata lobi ozongi. Mais lokoleka briske ma nzamba za tosaka ba mama. Betela nga skoli sola musala na awa ndongo sala. Musala na nga na futsaka taxe à l'état. Nazwaka pe ba passe nazwaka pe ba bisengo na mona pe ba makambo ebele. Mais lokola nazaka ka mama na yikaka mpiko. Na yikaka mpiko po mbongo o eza na poche ya mutu. Po elonga na poche ya mutu ekoma na maboko na yo eza difficulté. Mais yo tango zosala musala leta kanga motema na mabe na malamu l'essentiel mbongo wane uti na poche na ye ekoma na maboko na yo kanga motema ta fingi alobi l'essentiel mbongo uta na poche na ye ekoma na poche na yo okene kokotsa na. Avec énergie c'est que maman là vraiment merde développer. Musala o ya biso to sala ka fo kanga motema. Po makamu nyonso ko finga ko tongo choleza me yo porter kaka l'essentiel mbongo l'État ekota na caisse ko bunda te ko swana te moto asala musala l'État abundaka te aswana te so amoni mabele kelie akima mbango na bakonzi batini moto akangi bakene akile droit mais ko bunda te ko swana te pe na ebisi na ba taxatrice nyonso o ba futsa batike ba wenze nyonso baza na maîtrise baza na kanda te po ezali mbongo euti na poche ya moto po ekote pa na yo fo zalaka na maîtrise po mbongo eza pasi elongo na poche ya moto ekota na poche na yo
faut loba penza nde yango na pesi bango conseil ba taxatrice nyonso baza na maîtrise ya kosala musala po eza musala l'état. Merci beaucoup maman. On a mtopo pesa mbote oyo olanda biso na poto na kina wa. Te na pesi mbote la bakonza mboka nyonso ko bana na numéro 1 Fati Beton. Kitati na suka bango nyonso bana na pesi bango mbote makasi. Na linga bango ba bizu amine. Oh Bosani Funi. Oh maman la Bosani. Bon nous allons continuer avec maman Cathy. Maman Cathy maman Cathy les kanananu. Maman Cathy. Ouais, maman Cathy ozana ina Katia wenze. Bon, naza ma commerçante. Vous êtes commerçante. Oteka nini? Teka mbita mai. So lingoli ya kitoko nateka mabongo. Ngolamo teka mboto mbiti nyoto natekaka. Ok, bambisi na eza musika na biso awa to zonga ta image sima. Betela biso kema solo na yo teka mbisi na ondenge ni. Bon, nateka mbiti na to na sombi. Na ye na peti ba kriya bango pe bando tekela ba moko moko. Nateka libongo na $10 na $15. Mungusa mnene $10 $15. Comment libongo? Libongo. Comment ya bambisi ngo ezaka nini? Bambisi oyo teka tangela na bakombo. Natekaka ngolo, mungusu, libongo, nzombo. Lelo neto découvrir pe lisusu kombo mbisi libongo. En tout cas comment se peli singa makasi. Voilà. Maman za na mutu po pesa mbote. Na peti mbote na nga na ma president na bito azawa. Mama Chantal. Mama Chantal mingi. Mama Chantal aponga na zala. Ça et moi eto vivre ça te. Na peti mbote pe na bakonza mboka. Ebele na député na bito pa Jacques. Ba mbote ebele ba bizu ebele. Ah merci beaucoup Maman Cathy. Merci wapi maman na biso mususu alingaka yawa. Mama yo bosani ka libanga sima. Libanga ezoki se yoka na mesima. Bonjour maman nangai. Bonjour maman journaliste. Mama kombo nani? Kombo nanga Mama Soleil. Mama Soleil aza nani? Mama Soleil aza précisément na Maluku na libongo ngafura. Na teka mbisi ya kauka makayabu ya mike ya minene. En tout cas, les autres ont la journée Ibora. Journée Ibora, il a qui sinini? Marché na biso moko awa kombo lango ezalaka Ibora. E utaka ngombe e akaka na ba semaine neti lelo lundi, mardi, mercredi esili. Toyebisi na batu nyonso bazalaka partout. Wenzela biso Ibora awa ezalaka lundi, mardi, mercredi baya basomba biloko. Eloko nyonso za nango posa awa okozwango na mwesher mbisi akauka makayabu ya mike ya minene mbisi ya mai bakoba balokese banyama makemba kwanga nyonso za nango posa okozwango. OK. Merci maman. Ozana mutu po lingo pesa pe mbote. Na kotika bino boete po osaba maman na biso quand même. Batu bazate. Batu ya kopesa mbote bazangi te. Na pesi na no bino ba journaliste na biso bokuti biso na kati ya libongo ya ngafura awa mbote na pesi mobali na nga pasteur tie mbote bisika azali na ibi alandanga na poko na pesi mbote na pesi staff mobimba oye na katikati na sika na pesi no mbote. Mama Solange na sepeli makasi na ba mama tout muta pesi mbote zaka yo dara micro na nga ba pesi mbote te. Mama Chantal na kanda na ke na kanda voilà. Mama lola elibinot lelo penza na bi pe lelo nga na okendete so na sololi na 1000 mama ana wenzete. Mama kombo nani? Mama Mado kombo na Mama Mado. OK. Mama Mado ba yembela nzembu ndeyo nga kombo na Mama Mado. OK. To comprendre que Mama Mado ba yembela ba nzembu wana neyeyo Mama Mado ana wenza sanani? Ngai naza commerçante nateka awa na teka nini il faut préciser ka nateka mbisi makayabu mbisi nyonso nzombo ngolo mabongo mbisi nyonso oyo ezalaka na mai na ngafura awa ezali natekaka yango awa betela biso sikomo lisoloka ya mokende ngoyo tekaka awa natekaka totekaka bien toteka tozana libongo ngafura babanyere utaka mboka uzo uta ngombe mbandaka eyaka kaka awa na libongo ngafura
mutu nyonso amonika kosomba eloko semaine oyo tobandi lelo lundi ti samedi babaniere ezoya kaka makembe eza mbisi kwanga mbisi ya mai nyama do mbisi nyonso nyama nyonso koba lokese nyonso ezali soki baza na posa koya kosomba biloko ya mboka baya awa baya na libongo angafura une semaine o semaine o mobimba soki esili dimanche bazongi lisusu voyage na mboka bake kosomba biloko na mwa moko bayaka 2 fois. En tout cas baye ebele commune nyonso ya ville ya Kinshasa baya awa pona kosomba biloko biso tozoteka tala biloko ebele mbisi ezali banyama yango omoni ezali nyonso bango baza nango posa baya na commune ya Malu. La mama lobi nyonso elakisi nyonso yako lia. Voilà. Maman merci. Yo pozala muto kopesa mbote. Muto kopesa. Ya liboso na pesi na équipe papa Simplice na pesi mbote, mama Jolie na pesi mbote na eko pesa buku meske ya Maluku oyo asimbi biso mbote na pesi entourage ne nyonso sentir na e mbote na pesi pe mama Chantal mbote na kolo libongo nyonso mbote na pesi association ya mama Chantal pe mbote na pesi papa Patrice Molonga ni na ngai mbote. Maman Patrice a senti. La photo. Ah. Tika kufunja wo. Bana ubangi kwa Bonjour maman. Bonjour. Maman Kombonani. Maman Priscalania. Maman Priscalania. En tout cas, on a eu la batunde teka na wenze na mona awa wana moni bo teka bien circulation ils a bien mais yosko peut mettre na ngapeli so na yo pour mutuna mutazana ba réalité na yosko réalité na on a marché awa ezani. Bon marché ça ngo bien. Ndeka vie ezalaka air moko kwei air moko mati epi ka ndemo to ke no somba biloko air mo pe to sepeli neti nde to teka makemba bu air mo mona oyi na ngo pe epoli moni ebebi pe okwei pe air mo pe soki pe mitiama pe bo sepeli do air ka lo kwa vie ne to vivaka ngo pe to vivre pe suna kacha marché de to pe vivre na kacha marché. Yosko makemba no somba ngo awa na libongo to voyage. Ke na voyage na kenda ka lokolela tokenda na ngambo ya Bangala kuna kwa tokenda kosomba kuna tolongwa bo tamboli mai ti kunale okomi bosombi nkopea olonga bolongwe boyepeka ça moi message pa ba client na bato balanda biso baya osombela o makemba sala kaka teka face na odi bon na benga ba on se passe posa kosomba biloko neti Maluku eza nango bien eza libongo moko munene eza pe bien en plus eza pe na sécurité makasi par rapport à mabongo misusu moi ko moyibi ki moyibi eza nango mais par rapport à mabongo misusu biso to kende Maluku pe eza nango bien sécurité eza makasi ba soda bazo tambola eza vraiment bien de so eza posa somba biloko mbisi makemba oni nyonso eza posa somba mafuta nyonso eza posa osomba oye na Maluku okutango. Merci. Mutulangai.
Basaka. Ordinando vai saber correta. Photo à bout. Asko na Esco Nangambu, il y a ba pêcheur. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo Joël. Papa Joël, awa na kati ya libongo zanani? Na libongo na za pêcheur. Za pêcheur? Na za pêcheur. O pêchani? Na pêchaka filet ali koso. Bete na lisolele grande nini la ko pêchera li koso. Bambisi mususu bakota na filet te ka li koso. Bambisi mususu bakota na filet, ba filet zebele, ba mafuma, ba chondo. Na bomaka mbisi mususu pe yango wana ifandi ba mama mbongo pe bango wana bazoteka mbisi, basombi bazate, tala mbisi ndenge efandi. Sikoyo ndengo pêchera wana osalelaka nini babilo nini ozala nango ka babilo na pêche? Ka babilo na ngai ya pêche, ona pêchaka nango. Par jour okoki opêche pe mbisi pe ko mbemela o combien? Moko mususu pe ko pêche pe boye, mususu pe butu mobimba. Eloko pete. Mo pêcha na butu. Na butu, banda butu pe titongo. So pe nzamba bi journée pe apambolio. Ozu pe mbisi ebele moko mususu pe eloko te. OK. Est-ce qu'on pêchera wapi? Ozana na maziba to opêchaka ana. To pêchaka ne balé. Ne balé à fleuve Congo. OK. Na milia ba mai ndombe kuna. Côté to kindaka pêche kuna. OK. Awa mbisi ezala lisusu te. Awa pe mbisi ezana ngo me mingi to kindaka mwa likolo. OK. Sikoyo elo nini okoki koloba na ba pêcheur to bato ba Holanda biso. Na eloko na koloba na bato bazolanda biso na sepeno na liboso ndenge boye awa otala libongo oyo libonga ba pêcheur na sepeli makasi na ndenge boye komona biso na sepeli pena makasi. Ozasko na bambisi to eza en réserve ya okaba. Ni chope na mbisi eza nanu te. Na ona ke balete. Yo like singa mbisi moko wana. Pona na lobina zo mbisi wana yangana boyi. Yo bongola nga Joël. Mbisi za wana ekozala wana so ikate. Boko sulula na mama mbongo. Nga keka la mbisi. Yo za pêcher ozo mususu. N'est-ce pas? Oui. Ozo mususu. Na zo mbisi wana. Wana basombaka na mbongo. Merci beaucoup. Ça va. Donc il s'est maman. Super. Te sanke to koti biso moko te na kati ya mai po tomona ba vrai mbisi. Tokoki okende te sanke to koti na boîte te. Oyo boîte na français pirogue. Nde bato mosusu babengaka yango mama na ngai na koti na kati ya boîte na banda na boîte oyo yayo oyo eza boîte ya bapêcheur oyo bakende kobomela biso mbisi yango wana bayaka nango yango nde tosombaka mbisi yango nde tozoya boye toteka mpona bakilia toza kosepela bakilia bakita bayosomela biso mbisi. OK. Voilà. Awa watu otambola boyebika wenze ndenge ezalaka na ba makambu nango. Mama kombo nani? Kombo nanga mampia. Mama mpia otekaka nini? Nateka mbisa mai yango bomona. Mama beta na lisola wenze makambu eza ndenge nini? Wenze to zimbisa kitoko, wenze za kitoko te. So zimbisi ifale okende kotia na chambre froide. Après bakilia baokita lisu tetaka iranga ndenge za. Iranga ndenge zali bakilia baokita te tomona pasi pona koteka okozwa mbisa kitoko koteka eza te neti mbiso euti deja mai koya nango yango kobima nanga lokwa bakilia baza te na oketia na chambre froide. OK. Bambisa onsko yo tie prix nini bato bazoya te eza par rapport à prix te pona iranga bapatron balingaka bato ebele boye te attroupement ezalaka bien te yango toteka bien te ndenge baye boye ti bakoteka basala 3 jours soki esili après bamati wana sikoyo tokomozwa bakilia ya koteka nde pete aye na mbisi boye na oketia yango na chambre froide.
Ok, ozosenga nini kasi? Sikoyo tozosenga ifale tozala na libongo na biso moko ya bien po totekaka soki irange eza boye bato ebele bapatron balingaka koya bongo te. Balingaka koya bongo te mpo baomona embouteillage bato ebele bakoka koya te basomba mbisi. Yango wana tozelaka soki irange mati après biso tokomi koteka. Tokomi koteka bien wana atoye na mbisi boye patron so akitaki asombi. Ok. Mbisi na osiko kombo nango nini? Mbisi nanga oyo eza mbongo. Oyo eza mbongo. Oyo poka. Poka ya munene pe ya makasi ekoma pe munene makasi poka. Oyo mbongo. Ok, yo za na ngolo na poka. Naza na mbongo na poka. Ok. Merci mingi mama, baklia baroya. Okay. Na sepeli bongo yo kombo na onani. Doris, le choix de la nation. Ah, na voilà. sepeli. Merci. 081 140. Voilà, naza sûr que botamboli na ngai bo découvrir ba kombo ba mbisi. Bo découvrir que mabongo ezalaka ebele. Donc tozalaka na libongo te mais tozalaka nde na mabongo. Awa nde tosukisi émission na biso mais tokoki kosukisa boete sans ko remercier bato pe ba aider biso oyo bakambi biso ti tokoma awa. Là je vois les décos sans plus. En tout cas, il nous a beaucoup aidé et aussi à celui qui est juste derrière la caméra, Aristote Ndombele, papa Naris Julia. Et à mon patron, The King. On me dit, quand je le prononce, je mets toujours mes doigts comme ça, The King. Donc, un grand salutation et merci à toute l'équipe, il y a PSB Télévision et à vous aussi, Bato Bobandi Nabiso Bandane Bandeli, Si Nasuka, Zolanda Biso depuis France, depuis Angleterre, États-Unis, toujours remercier Bino Botikala toujours fidèle, la chaîne Nabino PSB Télévision. Donc nous vous remercions et au revoir. C'était votre servante Doris Maviti dit le choix parfait de la nation. Au revoir.